Maneno ko. Motema ke. Akini. Okoti oyo zana kikoso. Otekali ne wana. Yo. Ako memoi pa siri musique ya. Oya basic. Yo! Burawayo! Tanjoto amana. Oh, eza mindele. Kata na ba to mindele ba zo vaccine. Benga isusu. Benga isusu. Mokolo. Moninga lo mumpa. Moninga kasavu. Vaccine mbutu. Mentiri. Moninga tato oyo abandundo oyo azaka na nini? Kizenga. Moninga kizenga. Moninga mongurujaka. Mupesa. Moninga siama isongo ba molona. Mbula na yo bisi makarat. Ekle. Ndaka joso yaka na mosi na kikosi. Moipi. Yongo yaki ajo ibaka basha batu. Yoko kuvati. Sapu. Ya pesa mai. Melama. Mama pesa mai. Melama. Yeje, na kisa mai moko banana bande. Nasali ngako tunatiki ata difonte bana bandaki bama nyonso kutu na bimai na oka yango lelo bito somba kaskata sachet. Tokei no erreur ok. Oh pire yango yo. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Bien-aimé, naye koloba ainsi dit l'Éternel. Soki manloba o esimbi yote, moto aza sensible Saint-Esprit simba ye. Ngongeza kobeba bongo na motema na yo. Soki bino bokosela ngati na ko ressusciter mabanga. Na ote ya ba fleur o. Bien-aimé Yesu azanzana. Ils vont vouloir bangoter parce qu'ils ont raison. Je vois pas une maman, une maman, une pute, disons. Non, ne dis jamais ça. Chérie, tu peux bien vouloir Yakonia, mais c'est ça la vérité. Ne dis jamais ça. Arrête. Maintenant, je regrette tout ce que je fais dans mon passé. Je me dis, ton pourquoi passé, c'est ton pourquoi passé. est-ce que je l'ai fait? Je me pose tant de questions. Pourquoi ça m'a dit, Arrête, comme déjà bousillé, je vois plus comment je peux changer tout ce que je fais dans le passé. Parce que les lots, nous avons presque femme mariée, oui. On a passé l'angle, fini par Kolbakazalaka Tchel, pas comme une femme mariée. Je ne suis pas venue dans ta vie pour n'a pas sa relation avec nos parents. Non, maintenant je vois que c'est ce que je suis en train de faire. Tu subis mon passé. Écoute-moi, bébé, ne te mets pas à cet état. S'il te plaît. Toutes ces choses. Yo te dis ça. Pesa kasi tena melano nte bébé Yo te pesa mali bana simba koto yo. Pesa maka oli bana pesa o mai. simba. Malembe yo poka pousser. Oh, non, mais c'est que yo ko sina nkata. Take care. Oui, c'est lui. Maman, ça va faire si maman on a eu de la pourquoi? Avec si ça va au côté manger la poule. Qu'est-ce que vous avez dit? Comment c'est cassé? Là même ça, aujourd'hui on va bien à katanda bosi on va pas. Ah Simba. Yama za. Akatla. Qu'est-ce que tu connais un autre type? Na moni koto wenza bantu bana ba mama pe ko tete. Ko ya ngeze ya moto na kita na moto. Mapango. Ni marqué. Merci ya. Donc tu na poko ta? Ah. Mapango.
l'aigle blanc frappe encore. Jackson Mouya, le boss. Cette fois-ci, c'est avec deuxième chance. Nous vous accordons cette chance de suivre cette deuxième chance. À la prise de vue, Michel Koé, là. Parce que vous ne faites que vous abonner massivement et cliquez cette cloche de notification pour ne rien rater de production de Jackson Mouya. Deuxième chance est pour vous, Angélique Mouzadi Moulanga, Maman Amzan Souzane, Notre-Dame de Lufutu, de la dynastie de Lufutu. Hein? Vous, Clévy Missamou, vous, Moulous Mouzadi, vous, Antoinette Ovaga Kalala à Bretagne, vous, hein? Dada Balabé à Bruxelles. Alors suivez ça, vous les pauvres, vous les riches, vous qui m'aimez et vous qui ne m'aimez pas, vous êtes obligés de suivre. Suivez, Nanko. Deuxième chance, Lokole 7 avec Papa Koé, hein, Zambina Bango Donc, votre humble servante, toujours présente. Donc, vous consommez des films, vous s'abonnez massivement. Hein? À Lokole 7, toujours à des notez ma film qui tant comme à casse. Allez. Chose dit, chose faite. Lionel Messi numéro 10. Encore une fois, on a pour vous satisfaire. On a filmé satisfaction na binonde mosala na biso. Seconde chance, c'est un film où ils ont édifié. Donc tout ça la parole à Bandumba, il y a raté pour valoriser Kindumba. Il y a un pour faire comprendre bino que ce qu'on sali en il y a une répercussion. Donc nous autres on l'a fait. Et puis notre sort, vous l'avez vécu. Ce que vivre en côté, côté la histoire. Cause la théo mo vivre en moi pour mon accueil ils ont mabé. Dans la histoire nous toi théo à travers façon la biso yoté en moi. À travers nos scènes, on a enseigné. Seconde chance, je remercie encore celui que j'appelle Papa Koé, Michel Koé, Mobile Mouké, Mbingana Kati. Sans oublier l'aigle blanc, Jackson Mouya. Big dédicace à toi. Et je n'oublie pas tout l'équipe technique. Je n'oublie pas Rafat qui est derrière la caméra et Jean même mon ami. Sans oublier celui que j'appelle Aïcha Pima, présidente du groupe Nangaï, pour ne pas oublier encore Anouchka, ma vice-présidente. Je vois Christopher, je vois tout le monde, les participants au partage à film Namingolela, en actualité, Balobela Kango, Basala Ramake, place Nyon en tout cas équipe Nanga, on a les amis de Namingolela Bazangité, les amis de Namingolela en Europe, les amis de Namingolela en Asie, les amis de Namingolela partout dans le monde. Je vous invite à regarder ces films, vous ne serez pas déçus. Cette fois-ci, dans le Bakitoko Beta Bango, le Rola Bangoti, Lokole TV, Bilé Yango et Monani. Encore une fois, seconde chance. Film O ezali à Lokole 7, mutakomi yango Jackson Mouya, Aigle ya Pembe. Yango toujours remercier bato nyonso basungi biso pona to tourner ba konisa malamu les panafricains de Lingwala. Donc airbag azawana. Mon airbag sauvegarde na temps accident. Ta! Et protéger mon thème. Donc bato nyonso bolanda film oyo nayebi ke mutu nyonso sika azali na droit ya deuxième chance. Mutu asengi pardon bayoka manyema olimbisa ye. Donc eza film moko kitoko biso nyonso tosalaka mabe mais ntango toyaka kosenga bolimbisi balobi ke une faute avouée est à moitié pardonnée. Ntango moto andemi mabe na ye aza mpe na occasion moto akozala mabe ndenge nini mais ntango asengi pardon bopesa ye seconde chance. Film oyo bolanda yango na bokebi nayebi ke bokosepela mais tolobi bocritique kaka ndenge bakajika alobaka ke critique eza synonyme ya kofinga te toza bato oyo pena asali pena ye likambo ye pena alobi boye oyo pena te tosali kaka mosala ebike makambo bato basalaka ezangaka mwa bankokoso te mwa banini te donc toza banzambe te toza parfait te alors bo meka kopesa biso na bacommentaire bokoma bosala biso bien balobi oyo ezali likambo ya deuxième chance soki oyo opisaka bato ntango ya deuxième chance te ye moko Aigle Jackson Mouya
Aigre apisi biso deuxième chance yango wana komeli biso film oyo. Film oyo ejo pisa toli na bato mingi boyeba kolimbisa biso nyonso toyeba kolimbisana. Ndenge moko mpe na bapanafricain ya lingwala bango bayebi mpe kolimbisa bato. Yango wana nasengi na yo moto nyonso oyo ayebi te ayoki nkombo na ye te boyebi tojo okende obe molo ti tokosala nini tokokoma balobi mbote na yo Trésor Mbambi na Darasi mbote na yo Nadia Nzuzi Beverly Nzuzi moyena bosa na bino eyali te balobi titina lilanga ya batitina balobi mama Patricia Maketa Finda motema papa Jamal Finda wana couple moko bien. Mes condoléances na ngai na vie na ngai la kasi mosoro mpo bango bakufeli mpenza ya monene ya mutu ya mama tata te bakufeli mama. Mes condoléances na vie na ngai la kasi mosoro bota mobimbo ga compre na kini awa mpona kolela mpe tokozala elongo na bango mpo tokabola mawa na bosani te yo na tiki yo moto osaka bato elamba na elamba yawe mabanza garçon noir bongo ye moko kati boto mama Cécile la bruxelloise na bosani te ye moko Patience Samango mama Tina Ndefi balobi 37 abojo oli obe biloko moko na tata molo Ndefi bongo ye moko président Marcel Bilili Makambo na fondation Ursel Charity wana biso nyonso na ba président Bosimi ba frère Jérémy toza wana au grand compoé tojo tambusa ko be fondation tango na pataka ba fondation na mona ka fondation la grâce ya mama Titi Zora mpo yende anganjama avant de ben ngui balobi pisa bolo jabolo bolo ngona bakezani neza baboki yo libanga opisi mbongo baboki yo libanga bokila lokondo mpe efa pekato moi toboka bandeko na biso totika bango pembeni eyali te ezala lokola na moni gelo kisoka motema Lisette mola soko bino nde makabo balobi Fifi Bolili oza awa mama Kati Pongopongo oza awa balobi yani Marimbo ya Deingo mama na Madebo ma Beti Fabia boza mpe awa bongo yo oza wapi luka ngambo na yo mpo bati ya yo mpe awa soka bati yo awa ezala na leke mpe bino nyonso bolingaka ngai bago bizu Chanel Malonda vrai série balobi yo nde oleki bango nalingaka bino mingi boso kito panda sala na lukapa balobi diama eza yo nde diama bongo Francis Dikando maboko bank business class balobi bokende wana na Kasenda Angola ekoi mpona business class ye balobi restaurant krebe VIP sécurité assurée bolingaka bongo te soko bolingaka bongo te biso tolingaka bongo na lokole seti na biso na ye moko boss de boss Aigre Jackson Muya ya boyi batu wapi bokota bekokoto bokota lisusu na lokole seti biso to fan